Samba Bukule, Usuka, Atabe, Pamoluka, Balukumba. Oya, Kito Sauri, Manak Sele, Punyatola, Loponatola, Taremi, and Bango Congo, Uwanji Varedi. Otonyi Katula, and Okajanye Sekere. Lokongala Panga Mina, yes, I did some Batonga. Ulunga Koya, Dite Modi Kumeni. Ilanga Todola, one of them, Ilanga Bala, Sama Kutako, Jimako, Korea, Kosonga, Poke, Okoko, Kelo, Manek Selimo. Ebanga yakende ukongana ko ngamia yesadi kimanja kalo kumba kolo yana nelo kolo nanga teno mata kema kana kombe hata ni kumboroso Kupana langala uje mamo nunga Kupana langala komba Kawimbe kango kongo Kupana papali Epuwa jiyanyi matola Koma gilelo Imandolo kumba wala Kupana harupida Onane harupida Umemi harupole Kupana mbeta wapa Kupana tete Ah oui, mbote na balandi nyoso o ba sepeli kolanda biso plus surtout na ba air différent. Juste voilà na biso émission na ba 0 heure, juste na ba 1 heure, juste na ba 6 heures, juste na ba 10 heures, juste na ba 20 heures, 21 heures. Na lo ba toujours eza o abino epenge Fofana l'homme du moment, pourquoi pas notable à Sankuru. Eza na ya pamba te. Na soulevé option Mikolo. Ya kolobela aussi ba parti politique. Est-ce que vrai ils ont ba parti oyo ils ont travaillé pour la République démocratique du Congo. Mais nazo sabino keno ils ont fait à 10 millions. Oh bato bazwa ki na kuku mais bimi na poisa. Pourquoi bato baboya ki Kabila lobby, ba mona ki Kabila santa, lelo Kabila romi papa malamu, a romi papa bonheur. Kabila Romi papa boboto. Tomi tunaka aussi biso ba Congolais. Lobi kema Fofana epenge munguna. Maintenant Romi ko kumisa Fofana epenge. Pourquoi ko tuna mutu teke lobo benga kie munguna lela Romi mutu malamu pona nini? Quelle différence entre Senko na église catholique? Na catholique, na Senko, ni na bimi Sima Moninga. C'est là je vous dis que non, Nakoluka. Évêque Pascal Mukuna. Parmi ma père, oyo ba souffrir na installation ya église de réveil na Mbokoy. Ba Pascal Mukuna ba tondi sa ba stade. Ba Pascal Mukuna ba souffrir kozwa kombo ya ACK. Pe kotuna ye ide ACK e bandara ndenge nini. Pe lelo aza vivant. Ok Mboujimai ACKza, ok États-Unis ACKza, ok France ACKza, mais religion catholique siège nango eza na Vatican. Soko ok Vatican Congolais azate. Balinga ki batalisa biso pape noir congolais mais abimika na voix moko. Pape noir congolais mais pape américain abimi pape ya liboso. Na catholique, na Senko. Pourquoi tout le monde a dit que Senko est l'obéli social ya ba Congolais? Pourquoi tout le monde a dit que Senko est l'obéli kozanga makadam na si territoire ya Sankuru? Pour ba bi que so l'obéli Sankuru bazana avantage te. Ba l'obéli gratuité enseignement bazana avantage te. Les compteurs catholiques azana ba école. So le qui RTNCD, to yebaka kalizaki espace vide. Mais l'école est tongami, kende ko tuna minerval combien?
Mais affaire à 10 millions, il y a solo Tolokuta. Ndenge Toyoki. Il paraît que Gilles Alenguet a aussi la partie. Il y a solo Tolokuta. Balobi, Gilles Alenguet, moto ake na retraite, patron ya IGF, oyo ake retraite, a aussi la partie politique. Ndenge Toyoki, il y a solo Tolokuta. Parce que non, babo y'a information te. Papa n'a vu soji la lenguette. Balobi azo sa la partie politique. Il y a solo Tolokuta. Gilles Alenguet azo sa la politique. Il y a solo Tolokuta. Voilà, ça va faire news. Mais connaît une appel à l'obaka aboui. Alongo seni a sali parti. Atigi parti a commis rebelle. Na kolobela nini. Na soulevé option. Na zimbongo a mutute. Motope a moninga na ndaku na e azate. Lolenge ba parti MLC bima. Ba PPRD olelo ba suspendre et bima. Ba gérer 18 ans. Va se trouver dans la rébellion. Ngaïté. Président à place, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. À partir de Belgique, à l'obage Kabila, dans un patron en Nanga. Lolenge batonga PPRD. Batonga ba parti ebele o ezana mboko ngana yebi angoti soki nazalaki elongo na soulever pe option na soulever lelo yango na soulever option ya kolobela action commune pour la République et ça aussi rôle tout travail ya journaliste ko sala ba recherche pe ko communiquer pe ko tali sabat action commune pour la République. Ezanine. Est-ce qu'il y a solo Ezana Kikwit? Est-ce qu'il y a solo Ezana Katang? Est-ce qu'il y a solo Ezana Lomami? Est-ce qu'il y a solo Ezana Belgique? Est-ce qu'il y a solo Ezana Goma? Est-ce qu'il y a solo Ezana Chikap? Il y a solo Ezana Bandundu. Nakiwit Ezana capable de Django Kiwu. Oyo bazobenga matembela simandako na Kikwit. Na o Katanga, tozana mona mboka deka, o azo organiser milulu minene na Lubumbashi, inauguration officielle, il y a siège et action commune pour la République. Après na koya ko chite, na honorable Kapenga Kabundi Van, o na mikolo koya tokobeta tour na nanu. Lolenge akendaki na Tata Raphaël. Ndebozo mona mutuka ya semoule oyo 605 ya semoule jaune. A defi mbongo na banque te, a associé na mutute, mais mutoki na ye pe accompagné na maman na ye, on a souhaité joyeux anniversaire. Maman Angèle Zeba Walesa. Nzambe abatela yo, on a dit que anniversaire le cas. Nazari parmi bana ya Yambo. Ya kosala mama surprise. De bozo mona ba photo. Mais anniversaire à tout oyo ba américain nde bazo souffler ba bougie. Ngai epenge Fofana bike joyeux anniversaire à maman Angèle Zeba. Maman na honorable Kapenga Kabundi Van. Oyo azo accompagné honorable partout. Peut-être ça aussi merci. Na Andy Marx au lobby tolelo avant m'appelle sponsor ya émission ya Epenga TV ya Fofana TV oh nazo luka aussi ba sponsor ya ko soutenir Fofana TV bato ba moni Fofana Zoya nde Fofana zo kendel cela je dis encore merci à Bala Baby. Histoire ba changeaka te, histoire ba bongolaka yango te. Bondi melangai ke
Fofana Epenge azali moko ba journaliste engagé oyo basala komba na kati ya République démocratique du Congo et surtout na kati ya UDPS bakombatant bayebi valeur ya komba pe ndenge nini ya militaire botala bino moko ndenge nini batie sibolite ezalaka bongo na epoke ya masolo ya machine à voter batu misusu baboyaka batu misusu bandimaka marche moko monene ezalaka organisé na niveau ya de bonhomme tangu bakombata bamoni ye boye lokola ndeko Eliezer azalaki na terrain te bamoni Fofana Epenge bamemie nde bozali komona balobi azali témoignage ya komba. Rien que na kotala na ba photo otali bilongi bato zali ko se retrouver awa ozali ko comprendre que azali journaliste oyo esengeli ba congolais bazala fier na ye batombola ye po komba na ye ezala réel po ti lelo azali kokoba se kokoba ko défendre population tala to ne pas tozonge pai ba Fofana Epenge bazali ba journaliste oyo esengeli ba congolais ba décorer bango pour la démocratie pour babundi trop to boy lobi tangu akozala te ba témoignage ya yele ngonga ngoyo ya ko encourager ye ko soutenir ye pe ko tie poids et surtout pour na musala kitoko o ezali ko continuer ko sala na niveau ya média ndenge aservaka population Fofana Epenge ozali elombe mokakoswa fanda na ngwende na yo ya boye nani akoboya soki motema mabete keyo oui Voilà eza la bibi na parcours ya Fofana Epenge mutazwi likanisi ya kosala eloko oyo kosangisa ba image kotalisa bisika touti soki na sisi na ki concerne Asseur na koya kotalisa bino Fondation Van Walesa Dynamique Van Walesa esalaka nini est na lobi mabe na kobanda na bo na capable diango o apesi modode ya kotalisa milulu oyo action commune pour la république bazolengela diago ki asali message na ye pe atalisi image ya bana kikwiti bapangi na munu capable diango alobini Asseur chaud Asseur libanga tokobangisa bana kikwiti bana province Kwilu bete bingisa beno na kilumu ya le 31 5e mois yai na ntangu ya 9h rendez-vous era gishika moshi yula mumo songisange yula munde na wapi mumo songisange rendez-vous era gishika moshi kishika ngo wapi na limete 7e ri na ntangu ya 9h ba capable nyonso tavanda pana alors ba capable ya ville ya Kikwiti bezanga ve ba capable ya province Kwilu bezanga ve ba capable nyonso ya Grabandundu bezanga ve mumoshi mpi capable jangu nkiu ya buse nkita vanda pana ebuna ngenge tazanga nata kusubudila nge beta vanda na meeting populaire na limete 7e ri na terrain na boye bula basket beta vanda pana na date ya le 31 5e mois yai kanangeza ave 5e mois kenki le 31 mai yai beta vanda pana trop sana ou célébrer meeting populaire ina action commune pour la république organisée yani moshi président national ta vanda pana na jina ya capable Eliezer Ntambwe Mposhi Sharma président ya action commune pour la république alors ngenge zanga kuzanga ve bampangi na mo yona myo kusubingisa benyonso bana Kikwiti baina kena villa Kinshasa na baina kena kache Kikwiti baina ye mona de présence na mole ko vanda très important momo sta vanda pana samna kuyamba ben be kuisa tellement trop que meeting populaire télévision za radio te ngai nezo sali kanisi oyo
et où t'es pas secrétaire général T, et où t'es pas Eliezer Tambwe T, et où t'es pas Bibi Bileo T, et où t'es pas capable jeunesse Kalumi T, et où t'es pas maman Marie-Jean T, et Zangai Moko et Penge Fofana. Est-ce qu'il y a solo à sœur Bato Bazali? Est-ce que le secrétaire général a travaillé? Est-ce que parti Oyo drapeau nango to écharpe nango ezo défilé? Le rôle de la télévision et la radio te na bokasi ya moteur un mois tu as na confusion to benga ye mona muke to benga ye mukolo. Mais moi je passe à travers à travail à ba image bozo mona a bowe ba place boko tiai. Je cite le nom de Mona Mboka Voldi. Et ça fierté penge Fofana te. Ya wanenge na telemi awa na ndenge ba bundi na ndenge ba misi chemizo nde ba misi peut-être boy nde ba misi boy Voldi koto azo leksa mayele nai oyo koto azo bimisa mele Mona Mboka papi na caméra. Et ça fierté. Et ça victoire équipe. Gloire ego keka epe penge Fofana gati. C'est même le jour où Kapenga Kabundu Van après si Fofana epenge mutuka nazoki gloire wana tcheka ngona mutu na ngate na ba keno fierté oyo eke na ba panzisam baza fier ya koloba keno moko o abiso a honorer biso. C'est ça. C'est ça. Et ça fierté équipe. C'est là j'ai dit même matin merci nabi kena dédié mutuka o na trésor zolozolo. Zozolo atika ngai mais ngai na zakana trésor zolozolo. Ponzo toné to kaboni mais na eba keno tana osala musala oyo même na zoluka na sala émission na pasteur mukuna boy. Na ebi ke zozolo sera za prison a ko filmer malamu. A osala musala boy. To kaboni na nzoto. Akua to lobaka to linga na gate. Mais place bolingo la sala tango zo sala likambo. Bao ayonde fo baya. Bao ayonde fo ba sala fierté. Est-ce qu'il y a un aussi? J'ai dit merci à Pasteur Félix Somba parti en Angleterre, fils Londola à Paris. Tokotel action commune pour la République. Namicho président na bango, azana États-Unis. Moto akie kolukela Congo bonheur. O akendaka potoka pona bana na été. O akendaka potoka pona ba travailleur na été. O alobelaka mboka pe o asalaka mboka pe yambaka yango. Torotala ba image ya asseur. Est-ce que pende solo secrétaire général capable Sophie Kakoudji aza fier ya ko décider que désormais na bando tambo parce que na ba fédération nyoso nenga abikazo kende Lubumbashi ko inaugurer siège ya asseur. Pe alobi que a soulevé option ya ko tambo ba fédération tout. Botala image ya action commune pour la République. Est-ce que drapeau ya ASER na lomami ezali na ba province sur le plan international? C'est la Voldine d'automne na lingo tira biso penda image oyo zolo bakano ASER eza mokili mobimba tango ba animateur baza ko animer tango capable maman Marie-Jean na patio ya Belgique jeunesse Kalum tango azolo bake Fofana lukelanga ba trésor Kapongo lukelanga ba animateur ya ASER et ça demande ya capable jeunesse Kalum. L'homme bio, une autre façon de faire la politique. Akitaki ye mokote, pembeni na ye, capable Sophie Kakoudji, secrétaire général, ya parti femme dynamique bakisela ye pe mwasi mobali. Sur place na Kikwiti bayamba maki kitoko na capable Django Kiwi, candidat député national ya ASER pour la ville ya Kikwit. Azalaki ye mokote na fédéral ya Kwilu, ba notable batu ebele lokola secrétaire national en charge d'implantation, mwana mboka capable Junior Kembi na ba capable ebele. Ake ezalaki ya opesi mbwa aboyi, forte mobilisation na taille ya parti politique oyo. Jusque là, eza kotali sa force na plus de 23 provinces oyo ezali déjà installées.
oyende ezali kotalisa ete bakikuitwa batalisi aser ekota bango na mitema. Aser ezali deja na makila. Lokola momesano pona ba échange patriotique nyonso ebandaki nanu na hymne du parti bato nyonso bayembi sima ezalaki prise de parole pona remerciement et pas capable Diango Kiwi oya yambaki honorable Lézer na délégation na ye azangisaki te kopesa pe merci. Tango mama mokonzi général azwaki maloba ezalaki pona ko présenter ba candidat pe ko remercier bato nyonso bazalaki sur place. Ayebaki ko introduire président national oya mataki pona ko remercier bato. Na komata na ye ezalaki esengo ya population kikitoise nyonso oyo basepeli aser deja kota na ipa na bango. J'ai fait notre fierté na Kikwit. Waliwo maboko makasi. Nalingi bometela mama waliwo maboko makasi. Nalingi bometela ye maboko makasi. Lubumbashi en ébullition. Aser chaud. Aser chaud. Aser chaud. Congolaises et Congolais. Okatongaises et Okatongais. Louchoises et Louchois. L'action commune pour la République, ACER, du président national Eliezer Ntambwe, Mouanabiti Dayaba Congolais, dont sa fédération du Haut-Katonga qui dirige les capables des Kakalombo, vous invite à prendre part dans une grande manifestation le 25 mai 2025 au bâtiment du 30 juin. Chers capables, de partout où vous nous suivez, nous tenons à vous inviter à la grande manifestation en marge de l'inauguration de notre siège provincial, précisément à Lubumbashi. Nous vous convions à prendre part à cette activité qui connaîtra la présence du capable président national Eliezer Ntambwe et de son cabinet, sans oublier le secrétariat général du parti. Venez tous au lieu du bâtiment du 30 juin écouter un message particulier. Un message de vérité et de révélation sur la situation politique, économique, sécuritaire et sociale en République démocratique du Congo. Message du capable président national Eliezer Ntambwe. Message du capable président national. Botali ba image. Botali message. Ya capable Diago. Na meeting au bazo organisé na place commerciale. C'est la place aujourd'hui à ce hôtel Sabino ke na kati ya parti oyo bazalaka aussi na ba pasteur o bazo kamba parti o baloba kana mama tozo ya ko sambela pombo keza na kimia yo mwana biso Eliezer Ntambwe oponi politique biso totikali na losambu pe le jour là pour moi ndenge présence ya ba pasteur lokola pasteur Onimupe moto na kanda na Nzambe lokola pasteur Gilles Bumba ndebo monye na photo ndebo monye nga teaka ndebo monye na photo ndeto kenana même na Goma akenda ko sala prière et pas ba réfugié et pas ba ndeko na biso ya Masisi pene ko chité na hotel Sabino il mange il y a dynamique qui va nous aller sa Mbujimai. Après activité, maman Angèle a lambela ba invité naye pour na ko remercier bango ya komona ke mwana naye alongwa na 8 ans na Mbujimai mazongi na 40 ans azongi na 50 ans mais komona lolenge ba papa ba maman ba koko ba kokolo lolenge ba yambi mwana na bango nde maman Angèle Zeba walesa ye moko alambaki pe bato balie je vis comment même ata Bill Kiton alobaki kie solo ezali tokoya solo ya biloko ya Kinshasa Mbujimai egangi politicien nini aya na Mbujimai asangisa bilenge ba papa ba mama pe après alambeli bango babi kete Van Walesa honorable mukoko akoswa tobakeli soyi
ndo moni ba koko na ye ba notable ya Lomami ba yembi ba bini ndena lobby télévision eza radio ti. Pourquoi to memaki Bill Kiton? Pour Bill abandi ko s'impliquer mamba mboka depuis kala. Ngala mona Bill ko ete ba Salif Keita ba Alpha Blondy. Pour Bill na 2011 Etienne Tshisekedi ayambaye. C'est l'angaï na loba keno Fofana epenge aena parcours. Bogotala ba image ya 2011. Ya campagne Etienne Tshisekedi. Azolo Lubumbashi, azolo na stade Martyr. Bon abino mikoloyo eza système ya parcours. Fofana ozomona lelo lobi azalaki nini. Na zongi sibino skoyo na quelques images na parcours ya 2011. Mokomona Bill Kiton, musicien congolais, ma s'impliqua qui na changement. O comment na livre o batie ba chiffre Etienne Tshisekedi wa Mulumba B52, père de la démocratie. Moto ati sa zaïgo cravate, nena ati chemise boy, molati cravate. Le jour n'apprendra que c'est Etienne Tshisekedi moto amema yango. Na beta maboko. Mokomo na livre o batie ba photo Etienne Tshisekedi. Na ba meeting na ba Lubumbashi, na ba Kasai, na ba Bakongo, na ba meeting na Europe, na ba Belgique, ba France. Mais ba Bill Kiton artiste na roi Pelé, 21 bato ba accompagna Etienne Tshisekedi na campagne na 2011. Yango Nzambe abatela molimu na ye. Mais Penge Fofana azalaki. Mais yo lelo se trouvé ministre, ou se trouvé conseiller. Est-ce que ozalaki na 2011? Ande tosukisi. Mais lelo Fofana epenge a soulevé option ya ko talisa. Est-ce que ya solo Sophie Kakoudi azo travail, aza secrétaire général la parti où ils ont fonctionné. Ils ont bien que ça la partie, mais que simba parti nelikam. Koyeba drapeau ya parti nelikam. Koyeba écharpe couleur à parti nelikam. Au sali parti, mais qu'on présenter bateau drapeau to couleur. Mais na souk ici parcours. Partagez lien, partagez message. Ils ont aussi moyen de se faire bayeba autres salles. Merci. Opposition